Afrique, pour atteindre la langue facilement dans le monde où il faut contribuer aux appuis de solutions. Quand on a pas de vérité, c'est une vérité. On a pas de putain moi-même, naïbi, pourquoi on a dans l'Afrique. L'Afrique, c'est ça qui passe, voir les artistes, parce que là, ma combo, les lots, on a vu malheureux. Les artistes, veuves, souffrir. En Afrique, il y a un compte bancaire, il y a un compte bancaire en Afrique. Et comme la destination d'un artiste, veuve, orphelin, pas un problème. Ça n'a pas signé. Donc, il y a des fleurs de $600. Fleurs, il n'y a pas $600. Mais tant que nous avons un temps sous, nous avons tombé des femmes à l'aspirateur, ici, on va les artistes soutenant cette initiative. On va venir en Afrique, à partir de l'Afrique, ils sont artistes, ils sont de Dakar. C'est le moment, tant qu'on a envie, tant qu'on a nous avons plutôt côté que voilà, c'est déjà tant que c'est $10 000, $8 000, c'est obsèque $120 000, $150 000. Nous avons déjà à vous dire qu'en Afrique, soutenons pour soutenir l'amour. Nous avons moins $1, mais plus en Afrique et on commence ici à la destination des Afrique. Donc, l'artiste, pour fêter la biso, Abou, bien. En tout cas, mingi to bezali na sala posa ko lela mina ko lela te pona za sengo makasi na oyo makanisi obo sali pona biso ba mama na bino ba artiste comédienne, ba artiste musicien na likanisi bozui. En tout cas, eza mingi na kata Kinshasa te. Longo nyanza mapambola bino. Tango yo na artiste na yo. Ko ba ka neni na wo sunaye, neni na wo suneni artiste congolais. Ezala te ka ata mo makalwa komi na meto dal. Tant que nous avons eu problème, nous avons eu un problème. Mais les Nérolia, ils ont assuré que nous avons eu un problème. Le temps où nous avons signé, ils sont aussi importance. Si nous avons eu un sima, nous avons sans impact. Donc, tant qu'on a eu un casse, et on sait que ça va être si on s'est là une fois, si on s'est là une fois, maman Kanouraye, pour soutenir l'artiste, couper ça $1, $2, dans mon toyo de Ngaba. Et le bien monter parce que c'est très temps. www en Afrique.com. $1, $2, $100, $100, $1000, et vous soutenir l'artiste. Merci, bye. Et ça passe. Artiste tout comme Bamandian. Alors tout soutenir en Afrique. Oui, il y a des artistes. Vraiment ça passe. Autant la théorie sur tout ça la kawana et l'autre côté. Mingi to bimarawana banda parfois au l'été. Mais dans cela besoin déranger biso to lena noté et ça la biso passe. To moko l'été. Mais bande ko bazo sengo lisusu. Peut-être na carte boko somba soki mwandambo ekoti na olianga mokote na okanisa pe baningo bazo souffrir ata na carte botelanga ata $1 à pamba nzaba osalisa. Merci l'initiative prise par Bon Africa. Tous ceux qui regrettent la façon dont nous menons notre vie, parce que à la fin de la vie d'un artiste sociétaire, un constat, et il est amer. Nos artistes meurent toujours pauvres. Chers frères et sœurs, aidez-nous à devenir ce que vous avez toujours voulu que l'artiste congolais soit. Merci. Déjà, 100e DVD. Ils ont compté bien, c'est bon. Et compte bien, 100e déjà. Vous avez besoin de nini susu. Abilo Guadadi. Et Borna Betisika. Bah oui, bah petit, bah côté Sénégal, on a boutou. Non, c'est l'omba mogo. C'est bon, c'est bon.
Ok. Allô, petit nanga. Boro nini ucho bima wana oya nini? Concert soki anana beta ki wana. Yelanga na sala ngo butu. Yelanga ngo rapide ouais. C'est bon. Ok. Longola son. Tcha son, oui. C'est bon, ok. Ok, namoni DVD au Bakiwana. C'est bon. Ah, ok. Combien d'épisodes? Na yebisaki okotaka épisode nyonso na DVD mon côté. Toko gagner muke. Eloko na DVD épisode moko DVD nango. Yami bale DVD nango. Yami satu DVD nango. Ça a 20 épisodes, 20 DVD. Oh. Quand ça la vidéo NFT ça sera perte. Ça sera perte. Oh perte moi ça sera. Oh perte. Comment ça na DVD neuf? On perd. On a gagné 5 000. On a gagné combien? C'est une sur la vidéo neuf. On perd ta salsinga. Moi, je ne peux pas voir un monteur. Et ça perd. Je la perds tout à l'heure. Papa quel? Na yoka ina na yakiti Sébastien Okungwati oya Luanda azalia. Ok kutana naye? Oui, na kutana naye sana na Victoria pa maman Angélique. Na kira kutana wana to solola o peut-être mikolo yanga bila sala voyage mona Luanda. On a un vétéran modèle en salle un vétéran. J'ai la Keba Lembe go tricheté. Ichupi. Ba vétéran. Ichupi. Keba. Elote. Keba. Elote. Interdemande Kwedi. Tala Bambuta mutu bilo Bambuta mutu. Tala Beta Moi bilo. Hein? Mais beta ka ko le bele ko na bilot. Oh, Kwedi zo ke boy. Yo moto beta. Ozo bana pa na ye. Ye montre que là ce qu'on a joué na beta Kwedi. Mais mundelo na zana baduti. Bomba bakati nozo la tsanga. Na zo mona téléphone za ko tela makasi. Oh la tsanga Kwedi. Ye sozo ko na jeter botikeli mukolo jazawa. Mais beta be Kwedi ombala moti. Mais nga Kwedi za tena bamba ka bamba. Ka bamba ye. Papa pardon. Nina sura non maman. À propos Oui, bien papa non comprend papa masumu te. Papa masumu komi sona kete la belle vie. Donc présence na ngai ndete zo linga lisusu te ke ngala za suna belle vie ensemble. Mais ngati na kenda kuna parce que belle vie za camarade na ngai. Mais papa masumu komi ke so moninga na belle vie ko finga ngai ko gangela ngai. Au moins tu sata kutenga na vena kita telemisinga bengani nga papa au juste zani non comprendre te papa. Na lobi na yo kangai. Som taboy na mona ni uele ma. Mais yo beta ya tourna. Yo. Mais bozo banga banga nini? Mais beta bonité. Wadi yeyo. C'est là, j'y tourne. Masumu mona na J. Jésus qui souboy. Voilà, ngapi yango. J yango ali Ginette. Petit nama. Tele jono kitana karo. Prêtre ya nyama. Au sénateur. Éthiopie. Mon aïe. Tobeta kata nzala te. Yo baba prêtre ba vena wana ba maboke. Ve fibo ya osamba kuto ati. Expliquez bena na ndenga kala fe 593. Avandi wana na ba masana baza wana ba tutu a théâtre baza na ba lela. Yo sol banana 3. Lo bana yeke vide loin. Oya bana ko seksa batu banda 67. 67 tilelo. Qui artiste en Europe ya pamba qui artiste nini banda kala musala ngo sala yo si artiste belé na mboko artiste comédien ba bonga na mboko musu bango na batambla pamba ba meka boza ko simba te ba sala boza ko simba te yo ne muto ya ko bongisango
okofana yo tiki artiste pas c'est que yo so mema mwana na ye okumema kisu pa iboko sala ka théâtre na bino c'est les abongo belle vie pour natin omoni nga tata na yo artiste baza ebele na boko il y a des artistes musiciens des artistes comédiens artistes ba peintre nga nazalaki peintre moni martiro ata bashiro bacheki ba couleur nga na kati na bango tozotia ba couleur nazwa nini lelo rapidité Salambango. Bayaba sekisa bino na mboka baobeta kati na nzala boy. Tika fier. Bodo tika fier. Kobaka te. Uzobaka nini okaze nde tobonga. Grand prêtre. Star. Star. Douce. Mama wastema oyebike. oyebike tina moni yoko donc ti torefle tofanaka bavie te bavie fibo bade loin bavie modero donc boule vena eno donc sénateur moko boye inte batininga banini ma batelo yeyo ane tofivaka te tala boule futaka su te pirateri donc badevede kutu na mikili wana osofe biso tekabaka nga na uti paris na ototekateka babiloko na nga na ye ya pas même 3 jours adobela bakona vutuka penako 12 ans bavie bakuna na komona mona bango star na mina yo lokola tata na bango boyi na impena yo kasute okekuna na boyi na biloko wana leki no mwasa zalaki adorkasa na to bundi ba minerval na zo kokala ngai loko te tanga lokola ndata yina kotanga olingi na yo te ka kolanda ki artiste ya théâtre siko suka zaki Sébastien Kungwati te noko na yo ya Lwanda asala makasa pesa bambongo be mona nazo tanga lelo boni boyeko yo kotanga na ote vraiment yo tala moni nzoto abon vous appelez comptable boni Aujourd'hui ba 12 te 12 ko na osala na baboke ngalema te kopesa nga moto te nande mpona pesa ngote stetike bien V12 oyeba pension tokokola bango bapension bayeba na théâtre boni filme tosalaka na sali mongi ebima mbongo na nga na mela masanga filme nayebi te soki Nani bien 12 aya le théâtre abanaka na V1 a évolué V2, V3, V4, V6, c'est pour V12. Et t'as voulu mettre V4. Non, tu parles de ça. Tu veux boulot ça te pour mettre carte na barabara. Tout ça coûte toi, tout ça la maka ya ntsongi. Ndé tout ça la mission na carte. Boulot kufati. V12 ntsonge. Nga na uti na Paris. Na komaki il y a 3 jours. Oh, mais oui. 12 balles. Naza ko to presser banini faut tika madame. Ba bien nga la salle la kionzembo. Oh. Kasi ya koma musique on m'embête musicien. Elle n'a tient que si la connaît musique. Kono kango na opeso mbo. Wana bémol. Maboko pété. Motema pété. Makolo pété. Nyoso pété. Pété. Versailles. Fona tika bino. Fona getika madame asala checking na bana po bazosonga. Bazosonga Paris no. Bazosonga Paris. Motema pété. Comment peut moi si bana na Paris? Moi si bana poso pété. Bon Versailles. Moi mkem ta na nzembo na yo e bokabula. Moi mkem ta simba la. Pétique. Nyoso pété. Bon. Yo faut mon en privé. Yo faut mon en privé. Faut mon en privé. Yo faut mon en privé. Bon, on est bien. 12. Pesa na combien? Moi je bana na théâtre ya sikana bwaka yo. Na komela on a ti bodo zona. Na bodo zona. Bodo alinga pena bana. Baboka bango mingi to diga ko protéger bana ko. Bazo ke maboko pété. Motema pété. Bolingo pété. Nyoso ya ye pété. Pété. Oh, je sais limbondo. Donc ça mutu akabaka. Donc aujourd'hui ça va pété wana. Si on me le fait, ndiza terengani wa sur les bimi. Et bimi na ndenga mabe. OK pété tout ça akabaka. To ba bala ba picho na koma. Nani bodo. Yo mutu ko benga ye. Tala. Tabi tebe bebo saka na. Bino bo na bia. Bino penza. Na lobini. Bobungani na mutuka 5 mois. Voilà. Bobungani na mutuka 5 mois. Na lobini. Abimi mbala mo pa. Alors simbone olie mbala mo. Ba vie. Obi so bibino. Nani? Mbonga muta maboke.
collègue Nabino Mouta très un temps bon la même l'icône on dirait so député on dirait so sénateur to sala na yepe bo banda na ye kamba bo wele la bien siko ya ye na mbango e sopi biso bo ye muto banina ko benga ye o ya na pa pesa e sopi ete siko otangi bi o sopani o wala ye bagi vidéo biso to ba article bien ça ba jour juste mon ani na été article comédien bilo ka tena o zambo théâtre o mbo théâtre bokanisa parole azolo baza fort abungi kaka boyangindi ezalaka na bien yo ko sala mbongo venu ça mbongo kisi ouais mbongo théâtre parfait théâtre kufa na ngo théâtre za ngo na mbongo ebza sola isha parfait lilière mbongo na bien o ba sona parfum ba ba lo seba ba zamba gori ba jomni cowboy nalobi boye yoka nami omoni oyo ya groupe Simba nalobaki ezala 10 000 pièces na botya ba épisode nyonso place moko te bosala nde tosalaka me wana tokota mbongo bien te bosala video 9 te épisode na épisode oui nauti kotikela bino nini concert moko peti oyo saisai basali na esobe basali eloko moko na oui natiaki bapeti mo bazwaki mo deya parti ya tv bobimisaka ata 20 000 eza ma bien bobimisaka 20 000 exemplaires ouais mbongo wana tinda peti mo ayelanga mbongo wana ok aya nango sikoyo ok mon cher ami ozobranche te branche moninga tokoli na yo tozalaka na yo nongo okoti 10 000 okoti 15 000 okoti 20 000 problème na bino kolingi bilanga elage na yo oza jeune na bien tala ndenge elongi mokende olingi kosala bilanga papa bilanga wana tala nous là on est là on gagne la vie facilement non allez toi tu crois que pour osala ozwa mbongo na mboko oyo faut osalaka bilanga allez tala ndenge elongi ekei yo tu veux tala moni g na mboko oyo g eza très fat mais oyokaka kaka te na mwana nanga okangama na mwana nanga pourquoi yo mpe di si napekisi yo kotambola na mwana oyo ye atangaka te asalaka soki théâtre soki asalaka makambo nini na yo kaka wana yo ozaka meme universitaire ale olingi nini c'est bien ça c'est une bonne question nalingi nakota na système nakisanga nini osalaka nga mpe nasimbo ya 10 000 ba 15 000 ndenge yaka ngana komi na 7 mapango comme de la blague obakisa 5 nga nayebika 2 robot krids kakatsu krids kakatsu krids o ndenge tosomisi yo 7 mapango mais ça nini mon cher yebisa ngai 10 000 DVD 10 000 DVD c'est comme ça producteur nazopekisa ozoka te yo mbala suka nazomona otambola na mwana nanga luka oyo bokoka nde na ye baniveau ozokanga ale yo mate na voiture sala nuki entre yo na omona ote lekana taki toi eloko moko toi singa na kingo tantine yaka na siku ebi nazomona ndenge vie wana azoloba na yo mama oza artiste ya pauvre azalaka te mama artiste moko pauvre artiste ya pauvre azalaka te oza na kisasa makambo ezoleka na kati ya kisasa mama yo yebi yango te Frank Yata Yezu Nkolo aplante makambo ebele na kati ya kisasa oza artiste te mama artiste oui Isma bon mama nga na kinwa lelo ozomona baartiste baotambola na biloko danse ombuta metro makenga tindaki non donc mama oyo naoyebisa yo na kisasa makambo esalama baartiste ozala artiste musicien ozala artiste comédien ozala so artiste modele nini Frank Yata Yezu Nkolo atietie bamakambo nde na kati ya kisasa awa
atiango partout tosolola kaka na omema yo moko yeba mosala na bino nini ekoloba makuna ngana nde naka na branchement soko tie masolo kibia na un peu de pourcentage un peu juste un peu makambo bien ezali mama artiste pauvre alaka te osala makambo minene même na bamikili apoto omona artiste atiabo batiele mwasani wana mwana na ngai naki 5 ans adiplikaka ayebi ke oyo ya groupe sinar akoti si sena biso etiakaka na cerveau akoti na cerveau tak mwana na ngai liboso ye seta ye ndesiko atiaka baimage likolo ya baprinting na machine ya printing ye siko ye mutu atiaka baimage likolo ya bamachine mwana na ngai oyo sikoyo ya moke ye nde mutu azokotisa azokoampakete izine na ndako mwasi na nga siko ye mutu atekaka mapa kaka papa eleki moni dvd omonaka dvd eleki lipa na kotekama eleki ba boulangerie ozomona ya minenda eleki ba ipak ovadisi kutu ekufa pardon nani nakotela circuit wana sikoyo oyosalaka ndenge nini oyo neko oyo mona bete oyo ezosenga ça te demande pas ko ozobenga producteur nga na producteur te nga bon nini bon bango babenga neti biso bapirate mais non eza baœuvre ya mboka au contraire biso tovalorize yango eza misala mboka tala bamisala kitoko bato baosala bamusicien bacomédien baosala misala bien tokoki kotika yango se perdre te mon cher il faut tovalorize yango totia yango na dvd toteka yango au lieu ke kufaka ndenge wana mais bango sikoyo par kozanga koyeba babenga biso neti bapirate mais mo oyo eza toa lokola bapirate te mais eloko mpe nalukaka na kati bon c'est ni producteur mais bon pirapro donc pirapro bango bazolia na mabanga biso tolia na baproduit d'accord lelo ezosala ke ecréer classe moyenne lelo ecréer mpe quand même biso lelo tobongi na eloko oyo ngai na bali na boti bana naotonga bandako na pirapro. Donc c'est un peu du pirate, un peu professionnel. D'accord. Et légal. Pour nana mikanda, droit de duplication, autorisation de duplication. Moi j'ai ça. Mon administration, au pays, c'est longtemps. Il y a un circuit. Il faut payer là-haut. Na peyango juka DVD moko papa na koti yango na misi 10,000 misi moko ya ye abimisi kaka moko muta de boso ke somba yo de regago abimisi donc attention ba sala ligne yo ça de eroso somba moko kaka direct na yo na talu kaka sala ka soko nini yo duplicata 20,000 o te ka watela ba 500 ye le temps c'est $5 kao. Ah, pété. bien ça. Pété. Tiens, Tozomela, à la santé d'abord. À la santé. Pété. Bon, attends, je me refais 12. Au moins, je me dis que bête il n'a yo. Ne bête il a vu la tienti et ça différent. Pété. Mais tu dois ça la terre. Au y a que génération na biso, ba sami sans moi fofé. Après, il y a une deuxième génération. La carte malbate. C'est au Kati. Pété. Il y a un plan monté à Fofo. Non, pas de problème, hein. Ça. On se met plus de souffrance dans le théâtre. Moutazo comédien. Oui, ça va succès dans Boka. Mais je sais que mon collègue n'a pas dit pour plat à Fofo. Fofo ça platé. Faut c'est un plat pour Fofo ça accompagnement. Il y a mon école à ce qui est. Bisous, comédien, toujours souffrance. Toujours souffrir. Maman, osala nini? Osala kuna papa Pierre Bazole hein. Osala nini? Pour okoma niveau yo. C'est bien bena. Star fungola G. Pour moi ne va vivre baloba wana. Va vivre na raison. Ta ba vieux yo. Ba sale belé na mbogo yo. Ba vieux. Sale belé mais elokoti. Derema ku to ebi to ngabunda na producteur moboy. Aya bena sale ça va vivre film hein. Pour le que producteur d'Amélie Konda. Nous on film hein. Donc film était comme tout ba DVD était comme activité. Donc pour le que on a pas la 12. Voilà. So na liemi ba le na comme ko mabeza. Musala ga musala soni te. Tika nano ya ko ma soni. Tika voilà.
na Congo bayeba biso kaka so bamoni muta théâtre bamoni muta pasi yo ifungula biso obonga ndenge nini Wapitata nayo. Azanda. Benga ye. Papa. Kanda boyini nyo. Kimsa biso papa. Doso ezaka za. Tokoma lokola yo. Ce n'est même pas question de Simba Kisi. Omoninga na timbela na comprenant et le besoin pour ma biso zanine tous bandé ba circuiter oui ce n'est même pas question de Simba Kisi par baranine l'artiste va vivre de ses œuvres. Mais finalement dans ce comprendre moi na yo oyebisaka ete na boyi ke yazalaka toujours na mwana na ngai nini azokangama na ye nge omona mwana na ngai aza na ngenge alo yango il faut kangama na ye mwana na ngai belle vue sans doute que mwana ki aza na étoile alors il faut odiemela na sima j'ai dit papa donc la famille na bino donc oyo anga za étoile te bolingo bonga sima ya mwana na ngai na sens ni ba na bisaleli mabe aza nango j'ai dit je ne fais pas ça oyo anga za étoile te oyo anga za étoile te étoile ya mwindu mais epai na ngai étoile ya pembe. sikoyo ngai kozoloba ke nakomana l'art c'est vrai l'art ekomana ngo nga pena ngama vivre nanga bien mikili pampamba dolonga nzala mwasi na bana komana bango na mikili ba vacances ba na bango est-ce que yebi ke fait 12 comment obimisa bitumba na fwe na biso et comment ka somo sa swali siyo omona ba fait 12 te ezana facile vie de loin po yo pe bana na madame bakena mais ça voilà ngai na kota na nga na structure moko boye structure yango kombo nango On Africa. Ah, On Africa. Oui. Association banganga. Non, ya banganga te. On Africa et ko sala ke l'artiste a se retrouver. A ko se retrouver ndenge nini? Obi ke vieningi bino bana théâtre kala. Biso toye, obi ba pièce to sala et sepelisa batu ya ndenge na ndenge ya mikili nyoso. Ouais. Batu na ba sepela na ba na biso tangu mususu bazalaka na moyen te ya ko benga yo toza numéro na yo te ayebi ndenge na kokwiko koremercie te ta mosusu na 1 franc, 1 dollar, 10 dollars, 20 dollars, 100 dollars, moi euro, moi livre sterling. Vous comprenez? Parce qu'en Afrique, ceux qui sont artistes, mais tous les artistes et comédiens, beaucoup de membres en Afrique. En Afrique, c'est ça que fanatique on a tala yo asa de partout et ça même awa na mboka na biso na RDC o ya tala yo na mikila poto partout à cause na possibilité ya kotiela yo mbongo so ka yo mbongo na on Africa sa nini azozo ba mbongo na ba fanatique na nyonso o ba ko atteindre yo te on Africa asangisi balala o ya Paris so ka teli yo asangisi On Africa na nyonso wana soka zili mbongo akulongola ne kaka 1%. 1%. Voilà. Bon, yoka su bolingo. Voilà. 3% ko kende pour na artiste décédé o ba kufa yo sungi bango na artiste so ba yebani te. Donc c'est pour permettre à tous les artistes non, pour permettre à artistes de vivre mieux. Mais pour avoir information encore pour yeba. Bokende ko s'adhérer na en Afrique. Papa, mais papa, yo tam yo yebani. Mais na bien, ko yebani te yo zo sunga ye mabeza. Pour biso nyoso ba artiste to vivre mieux. Tala, adina ko ngai Papa, tardé. Bodo, Papa, 12. Moi 12. Au samedi, ça sous ma brachette.
Ya bongi c'est toi nan. Mais on a fait ça. Soli to beba la tête. Dans ça on a fait. Un papa qui se respecte, ko yana baba violence boité na mungongo makasi boité papa. Papa qui se respecte. Na sina lobaki na yo ke mwana na ngai il faut asilisa ba études universitaires. Ozoka. Alors oya yo soki biloko nini nakina kosala ka wano artiste soki nini ne soki adesina ka biloko soki asekisa ka batu voilà comédienne wana nde musala alors comédienne ya biro nini ya wap Soni ça na bino te mon azaki artiste musicien na jouer na beta pa window draw. Je connais na ozala kina mais pas ya Johnny Bokelo mais voilà osako beta mbunda mais mbunda siko mbunda ngo esala yoni donc artiste nde yangwana tala botika la na ki artiste na bino botika mwana na ngai at kota université oyoki yo yango belle vie ni nyango na ye moi na ngapesa yebisa ngapesa ngari rapport ayebisa ngari déjà que papa ya ba belle vie alingi sous la table voilà. Ok, c'est la dernière fois. Ok, merci. Ce qui n'a rien, on a problème à alors yo comme na kantsama kofi na wala ksa yo ke yo beta ka musique mais ngana tout aba na panza ba tubilongi na bon ma kofi ne pas na ngai bon oh monsieur adi donc adi yo pena sina yebisa ki yo lero pesa nga rapport mon va théâtre ngo loko leta ko simba na ngo tika na yo tala siko fu tata oyo aya ko ridiculiser nga na kata ndako na ngai ce n'est pas bon et comme ma abeta o ma kofi banini oh, ce n'est pas bon ça. Allez, ça me sent na yo, na lingi suko, na yo kasu tata na yate pona yo. OK? Ko no sanga pas pour passer. Papa na ozo ta mingité vraiment excusez-moi. L'autre fois na moni bino ndé bo discuter na ba artiste na Congo. En tout cas, il dérangeait ngaza agent marketeur ya en Afrique. Ils a structure mon côté penser na ba artiste à Congo. Notamment les comédiens. Le quoi nous a un souci à ko luka ba comédien ba qui de l'avant mais la piraterie biso en Afrique to boy piraterie to bi stop à la piraterie papa ils a malamu lelo moni artiste no ya Congo azo évoluer azo avancer na œuvre na ye lelo o lingate artiste na yo soka beli azo problème aller na télévision aller na internet akende ko senga oh azana ba œuvre sengi ki akoko bika nango akoko survivre nango yango biso en Afrique structure na biso sengi ke na yo na ba public au fanatique eta na artiste soki alinga vraiment artiste na ye akene ko s'affilier ba ye na structure na biso en Afrique na ba $1 na bango ata 1000 francs par mois so baza 1 million de fanatiques webike nani artiste na yo akobika na mbongo wana idée ya boye na Congo esalamate structure a boye en tout cas bato ba pensant nanu jamais na ba artiste yango biso en Afrique to yé na bino to piraterie to bi stop à la piraterie yoka stop à la piraterie bozo aider ba artiste te ba ke de l'avant papa yoka ngai na yoki na yoki idée na bineza na mapete biso pe to na structure na biso oyo lelo to aider ba artiste ah bon tala mama na bujala ba yeba ka ba sai wana te oh ozolanda nga na ariwara ba yeba ka ba moto ba isobe banane na ariwara tala niveau to kotisi biloko et puis biso to nengo kansate biso to pirate to ba pira pro ah bon pas trop pirate pas trop producteur na 4x4 au mona ki ba artiste ne ba yo senga to ida bango ba petit on ba sai sa ba yaka na pia on pe mo 2000 ba 3000 et ça te que na on a mutema beka nengo non to ida ka bango ba yaka ba artiste belé ba yaka ba petit sai ba yaka de temps en temps aye boye moi 2000 3000 petit na ba yebok malamu merci beaucoup au lieu pirata ka bango biso structure so en Afrique to lingi mbongo wana osumbela bango ta ba carte pour lobby na bango ils sont la meilleure papa stop à la piraterie et des bango bima comme yo ozomona ki yo za muto munene na Congo so na lobby tellement c'est quoi ça to traduire en justice na ndeni traduire en justice ngapi na sa pirate te ndenge toi derrière moi j'ai déjà en Afrique na yoki da sangona on a yoki na yoki sangona ngo mais to tiki longtemps c'est bon moninga ngai oyebinga muke to combattre on Afrique na yaki pona biso ki en Afrique za pona soutenir artiste soko ça la tension te messieurs to traduire en justice c'est pas que na Congo en justice na compter tina trop merci ok voilà ba courage semble voilà ba courage ta mono a continuer pour la piraterie mais si ni en Afrique bah où tu peux non en Afrique pas de ça comme ça
mwasi wana ayebisi yo nini? La petite croit aux histoires, aux racontards, aux bêtises de chaque jour, les caractères. Mais elle m'a raconté des histoires qui ne tiennent même pas debout. Des histoires que donc peut-être va bêter la Gibango. Il croit en Afrique, qu'est-ce qu'on a aidé ceux qui sont artistes et tout ça. Mais même si elle me raconte des trucs comme ça, en Afrique, donc basali structure moko pour soutenir les artistes. Mais mon cher, pour nous, c'est pas mal. Toi qui n'es pas tous les artistes na biso ya Congo, bazo souffrir, cher ami. Yonet aux abo limbisanga aux dans cette parcelle ils ont toki na bango. Mais allez, maintenant tu viens faire la morale. Non, ce n'est pas ça mon cher ami. Dernièrement j'ai suivi à la télé comédie Moura Koufi bazangi même cercueil bazo senga contribution nga pona na mona ngweza ide Moura mabete ceux qui te rekota na likambo wana za bien pour soutenir l'artiste na biso. Hein mon cher ami. Tu te crois que Yosko, bon, tu peux avoir une bonne idée, mais tes intentions c'est quoi? Bon, l'idée peut être bonne, mais les intentions, ce qui est caché dans toi. Bon, aujourd'hui, on s'alanga faux. Non, mon cher. Non, ça soit la tête. Ça n'est toujours condamné. Mais non, condamné, on a piraté. Moi 7 000, n'a payé ma voiture. Mais c'est pas notre faute, c'est eux qui sont naïfs, mon frère. Tu sais, quand on a une idée, qui ne tiennent même pas debout. Ça, la commerce, n'a pas été un peu de tabac. Et tata. Nazui, produit moko, caméraman tayelinga. Tant on a filmé, Philippe, on a monteur. Tant monteur doit monter. À Silisika, on est producteur à soi. Bah, yelinga. Son producteur a une facilité. On a la régisseur dans la chaîne. On a régisseur partout, ma petite régie, on a la chaîne. C'est un bon programme. Direct. Et c'est l'engi, pardon. Tu te rends compte que tu as commencé à dire. C'est beau. Aïe. Piraterie, piraterie. Mais donc olimbolela biso et puis okotisa kotisa biso na masolo po tosala bena divorce na kimpiaka na biso pena dans le lobe na bupia apena sepeli comme le quoi bino bo découvrir bureau oyo en Afrique et salemi pour bino ba artiste parce que toza komona ba artiste mingi baza kokufa ba pauvre biso to monikete bon comme le quoi ba artiste ba kokufa pauvre boye en tout cas eza malamu ce qui nous fait en Afrique, c'est qu'on va fanatique na bino, ba koluka commande nini ba koluka sunga bino. Parce que on dit que bino ko sali mingi na boko. Moto ko sala malade. Abiki li corona bino. Merci. Moto pe lelo séparation. Moi c'est na mobali maka kibala e ko zonga. Kona bino. Bino nde ko pesaka elengi moko bola. Donc il faut voir que si bato ba faire na bote. Et ça ma on a pas. Yango na moni en Afrique lobby bokabola tanda mundambo tango ba fanatique na bino mokope il faut bolobelaka pe bolobelaka il faut bokena en Afrique www en Afrique pour la nini ya question petit yo manque sikoyo ba fanatique mo sikoyo ba usa ndenini ko ba chala ko ekomela biso voilà et puis différents pays Monsieur Angola, Monsieur Norvège, Monsieur Australie, Monsieur Brésil, Monsieur Chinois et pas Chine, Monsieur Turquie. Net, na ba fanatique tina, bamba ba net ba.
Chypre. La Chypre. Mboka wana ya lobi nanga. Et place mbike utaka. Anti postal. Yamba tika na lukala. Siko ba osa ndenge. Et ça le problème parce que en Afrique ezali international. Et ça le problème non moko sikoyo il faut pe bolobela kango mingi pona ba fanatique na bino bayeba. Yelo pona kotindela batinde ya bino mbongo. Eza nango facile. Eza nango facile. Fanatique na yo akoko somba lelo carte ya lobi naza kotindela papa Bodo 100 euros. Asombi carte ya 100 euros. Oh. Oui. Lelo akoko tina lobi te papa ça na tindeli yo tamosu 50 euros. Soyoka. Nanga batinda basa. Ndenge likambote ça dépend ya fanatique na ndenge alingi atela yo atazalaki na 100 dollars. Asombi carte à gratter yango. Tamosu ya 100 dollars sur to ya. Mais carte wana eza ya en Afrique. Excusez-moi, il faut kaka loba papa. Est-ce que donc pour tout avantage wana voilà que nos fans a ça besoin à ça la bonne logo à ça. Donc il faut tout s'affilier en Afrique. Parce que nous fanatique nanga ba benga na bon c'est là s'affilier en Afrique bongo tiambo. Mais tout s'affilier biso mais tout s'affilier biso. Banana ngai. Te banana kama. Bon ça la telle mais business tout ça. Ah ouais, ça limite moto na musala. Filie mwana. Oyo etikali musala ya junior. Oh maman ici. Oui papa. Banana ngai. OK. Donc là papa. même belle vie kuzala tozozala oyo ozosengaka nazobimisaka tukufandaka tukuzalaka kaka na balili oyo boiti wapi tuyibani te iloko moko te yo moko kaka ozolubaki te nalingi opesa nga réaction yango na kopesa yo yango na bageorge sita ndenge nini to bafabrice ncheka bamerimba te na kopesa yo relation na bango ndenge nini où est l'ami? Naza ya publicité. Où est l'ami? Vous êtes possible moi. Naza ya publicité. Comment ça va kenda na malembe? Baluwa ke ofite itaba bali ka tangu zana moto. Otango zana moto ni na tayo moko. Siko ngape kasi ngape funda lia na mbisi. Ni bongo zo lia ke zo mena. Mbongo ya frère académie ngala ke futa ko na funda sa examen. Mbongo na senga ki na kopesa yo na buiti. Moni ne tia uzisika tuzali na basamba. Soko ko ku perimetre ngana yeba yo petit. Tu yeba ni. Tu yeba ni. Ton souviens. Oui, il est bon, je dois aller dans le vraiment. Ça m'engage pas. Oh, il vous a pressé na tayo mo. Na pepe sa non. Yo mo yi bato eminene ngala tambo kale ba Benoît Zeko, azuda social. Ozoluba ke te soko moye zali okutana na bango, okumona na bango. Okumona na bazanda David ki ambote na bazili mesia. Ah, ditika uipe ma bete mitiona chinchi. Ke funa mona penono ya minene nanu. Après ngapo mona ke nono sede. Yo kambala mo ka bo soto yi ka pona bakoka oyo mpona na kutana na chambre. Atayo, ils ont sens. Ozomela yo mulangi, ozomela kanyeti. Siko kanyeti ozomela. Yo ibi misuchu kudu nani bazwa tangolo yo kumela kanyeti te. Siko kanyeti ndiye ona kotela na chambre. Ton suliada. Tala, mwana papa biso. Asana confiance na ngana ma niveau moko za na idete. Non sala kama makambo ko. Pour qu'elle permette à nous de on a fouta frère académique pour nous faire l'examen. Mais le bébé est de boudin quand imagine encore l'obéi. Nous nous sommes pressés là. Parce que c'est un bon, quand on a que fouta après tout ça ma cambo lingana. Je crois qu'il n'a pas si bon de ça quoi que c'est pour ça dans ta. Oui ça. Lobby. Lobby sous. Lobby. Parce qu'on appelle lobby. Lobby, hein? On appelle kasi lobby. Odingi jambete. On appelle lobby kasi. So on peut se mettre kasi on appelle. Mais besoin moi ngabuye. Ozo mona ngabuye. Kozande. Oyivinga kati. Nathalie. Namon quelques images. Félicitations na compréhension au yoba artiste na bandeko bazui pour en Afrique. Parce que Nathalie, tu sais, biso bato taka poto Amérique, Europe, ba pays sous Afrique. Et chaque fois que tu as un Kinshasa, tout le monde est artiste, musicien, comédien, peintre, tous les lacs. Parce que vie artiste, awa eza nenye mususu. Mais si tu es Kinshasa, vie na bango eza kaka
misérable. So moko abeli baleki na ba télévision ezaka passe mingi pona biso bato libana mboka et puis to lingi ba artiste na biso. Alors et puis bande ko be belé bazali banda Congo so batindeli ba artiste mbongo ekomaka te. Ya moi à travers On Africa Oyo comme ba bandi kozwa. En tout cas tous très content. Bande ko nyos bazwa assister ba artiste à travers On Africa baza content et ba artiste baza content to sunga bande ko na biso muke parce que bango pe bazo sunga biso na ba conseil na komonisa biso mboka na kozongisa biso makanisi na Congo mboka bakoko na biso bana na biso lo bakomoyi balingala bakomoyi ka bachiluba baswahili bakikongo balingala à travers le théâtre na banzembo. Alors on est très content On Africa mutu nyonso bao bayebi on a noté baleka par On Africa utindeli artiste na mbongo azui yango. Voilà comme déjà babandi kozwa bandeko akoma comprendre yango na sepeli mingi taka mboka mosika ko États-Unis osa miracle nini po komisela ndeko oazo sepelisa yo liboki. Donc ça va Nathalie bosa musala bien koto pe bandeko ba comprendre muke et voilà On Africa izokola. Tout ça c'est pour l'intérêt le bien des artistes. Il suffit abeta www.onafrica.com et à comment on a répertoire des artistes nyonso ya Congo et à travers On Africa bon on so tinda comme l'artiste nayoki bino Yemoko oh le grand pirateur yo pirateur mais tu y a aussi un bon pour tout sur peu balibota bana bazo en classe Sevi Daouj Onesa Jubilé Thérèse bazo en classe nengene Johannes Abdel Priscilla Johannes Abdel Priscilla na Verongia Christiana Veron madame Marco Philippe natangi Verongia na kasi c'est bon lelo nazana moi ba Olga Mbambi wana nyoso nazana moi contre temps ba comment on se botangi c'est bien bon la famille les enfants na pesa bino moni bino boza artiste na somboka trop payer les quatre hein quand même comme les quatre et puis et comme le là tala moni ngai biso to koti bino partout hein moni kizala kabui hein kizala kabui izala bonde ndeni bon nyo suile ki yo sepeli ngote nyo so nini leki to sunja yuko ngendo uzana kupesa mtu kama mbongo fuka to suka na obo ukopesa mtu mbongo to pesa na mbongo fuli boso na boe nana siko yundi mtu sepeliti pesa na pesa mbongo oyibi nyoso siko do natanga mbongo ngande na zela ori omeri bongo ine tata miwe bongo loko ine bibi ngana zozonga musala lamko kama tena kabisa siko mbongo ngande siko na zela oyo so sepeli zila zozwa niyo yo bi papa biso te tate ni yo aleke ngene tate ni aleke ngene pa ton sunja ta malembe pardon ni na mobo eko o ayo se wala tandre o na beti ndenge ya tandre tokende na solo de nemis na sala tieke na bi mise bongo na lambo kasiyo opesa nga siko pono ke futa fra academy vide loana ba ali wara wana uzana c'est moko impossible modero père tozana mingi ya ko décortiquer wa mutu pirata biso moninga na niveau mtema mabe so ta men selo mabe na ko pirater même bana non to na pirater moi sinon non un peu de respect quand même libérez biso to kende libérez biso modero non pirata biso na obiki so to bito bogero basu to dépasser respect pour naida binomi oui bien mais aider biso obela na pesa ko 5000 francs oye na ordonnance ngala pio 4500 te otanga ba montango le tiana dollar to euro OK mana bino na siko bobi mana biro o sepeli de papa papa sepeli neo tala Delvi na ibiseki ekusuka kuite d'abord moi sika na memi sika moko ya grâce sika moko ezali ke olali usirisi upemi neo na kimia au ni victory ipa ya mama Dona Angelique yaza kana Luanda metali lo kwa sali ne kasevu wone luveni kasevu l'antere Gambila sika ba discours nana quand il reste wala olali ne si musique
te omonapela libala mariage non nayebisaki okusepelelaka nandekulupape te okusepelelaka pesa ngai nano tokende nalakisi yo deja awa epai na victoire pesa ngai nakumonisa yo na jina modita natana mbongo naokende osala examen nakumonisa yo na justin nzengo sama bros bafabrice nchenka nyonso okumone bango zila ata sepeli babel aba basepeli yo Caleb! Yo pilate biso. To ya kutu kuna mama. Naza pirate. Nalobi eh. Naza pirate. Général garde Kumbu a pirate biso. To lever le côté. Naza pirate. Nani naza pirate te. Pona Pierre Abino ba mbongo baba 2000 banini boya. Mais ozo pirate to ya kapona mawa. OK, ça va. Tobima. OK. Tobima te. Colonel aboya kasi. Aya. OK. Aya. Nalobi. Non, bino bo mena. Ba sene zo pirate. Ye colonel o kotelo. Ah mena o pirate. Sai, o eza biro nanga. Eza biro nanga. Bozoko perturber musala nanga. Ça c'est perturber mon travail. Non, c'est pour comme un colonel. Ça veut dire généraux, on va les bango. Hein? Ba colonel fou, ba major, ba lieutenant, ba capitaine. Non, on a pas monter à médecin. Lieutenant à médecin c'est le con. OK, problème est ça té. Benga. Benga. Pas pour le téléphone. Benga. Allô mon colonel. Allô. OK, naza menacé awa ba tanga ba komo na biso yebi ngoti. Oui, ba artiste moko donc bon un peu menace quoi, menace vraiment. Benga ba Croix Rouge donc ba ça fait que ma ba concevoir ba benga na tango ba accident ba ya ka te. To benga mo concevoir Croix Rouge. Non, kuku soit etika. Tanga sur le moko. Bien ma colonel. Aso ba Swahili. Oui. Mia kunumba kasusura kiricho na patuka bangu. Iko nafanya bakasumbaleza moya ya kabisa. Butafu, voilà. Ah, na putu mali moya. Acha bakasumbaleza. On est rare hein. O bo éviter. Merci. Lelo ko lobi wana ofingi na ya na Merci. Swahili me oyebi yangote. Merci. Merci. Acha bakasumbaleza. Alo banini, alo binini. Colonel alobi ke Totika ye calme, appelle ce 500 francs. Non! Ah, mon colonel. Bon Nico, faites votre salle Moni. Attends, ça va sonner. Pirate, c'est vraiment la montée. Et il va là, autour là, ça. OK, merci mon colonel. OK, toquez les bandes. Ah, ça. Toquez les bandes. On fait son bon moi. Na lobby toquez les bandes na change. Bonjour. Bonjour papa Caleb. Bonjour maman. Oui, na bureau na biso ya en Afrique. Eloko nini nakoki kosuma yo. OK, maman moni ngana za moko ya bato ba en tout cas ba aider ba artiste hein na bon na ndenge na ngai biso to sali yango na ngeni to salaki pona ko salaki ba artiste ba yeba. Même na uya na riwara na aru donc ba yeba bango na ba inongo. Mais Papa Caleb, soki problème ezali okoki koloba nga mama Nathalie nga moto naza responsable awa en Afrique na République démocratique du Congo. Non, na yoki pe sango babi ke yo nde moto za responsable la mama Nathalie Nkombe. Ngai. Bon, mama biso to travailler kana ba artiste mais na ndenge moko père moko ya moi bien te hein. Moi conscience ezongi. Ba artiste nde ba wana ba bato. Na s'est décidé na accompagner ba. Na yoga ki sango ya nini na bino en Afrique. Bayaki ba mekai ko sura nanga. Na bengana ko fi wa conscience nange zongi. Mer ngana demo, na ma demo. Magam na sali ba artiste. Na zangi pe kindoki te même ngai mo skola ko luka kindoki nanga sko ezaneti wapi ekote la kan na zoyi ba pete. Grâce à artiste ma bien. Nga donc parmi bateau qui le artiste so ba ku vanzala na parmi donc na limite que na zangi kindoki na koza na kindoki mboko inconscient mais na yeba kate. Yango na zongi na comprendre souci au bino bozanango na ringa s'adhérer na souci wana peut-être na kokoma kana kati na bino na ko s'affilier na idéologie oyo bino bosali
nzambe akoki kolimbisanga nasali mabe ebele baartiste ebele bakufi pauvre foti na nga nasali mabe ebele j'ai compris namekaki kosambela na butu naosentir ke priere nange ezokendaki ebeti mire bu ezongi ke ebeti mire bu ezongi siko natuni nzambe eza nini abi te kende yeba nini okoki kosala siko mpona baartiste yango nga mpe na ye nasafilie na structure na bino de sorte que nabanda mpe koapporter lisungi na nga pour que les artistes bazala malamu. Donc c'est ça mon souci. Alors ce qui m'a encore motivé, parce que moi je m'entêtais, mais alors il faut motiver nga na eko se renseigner na eko yeba siko quel est l'initiateur ya makambo wana. Monsieur Frank Yata Doukou, un homme respectable, un homme Yesu Nkolo, un homme que j'ai connu ici à Kinshasa, où déjà il avait beaucoup de respect. Alors Ernamoni ndeko Frank Yata Doukou, Yesu Nkolo, à Koti Makambo, je me suis perdu dans le but. Ah, soka yoki ke ngai kalaba. Nazako pirater biloko bandeko nanga. Déjà c'est quelqu'un qui aime Dieu, aza mutu moko mutu nzambe, ayeba kinga ponga nazalaka akolite servant de messe. Na comprenaka te comment je me suis retrouvé dans biloko mbongo maman. Alors, je me suis dit soki Frank ayoki que c'est moi qui détruis les acteurs. Ah sepelate, Yesu Nkolo. Et même quand il était à Kin, abandeko ote anga trop. C'est vrai. Ouais, c'est quelqu'un de bon, quelqu'un de bien. Alors nalingi na kota na idéologie na ye on Afrika na kota ngape na soutenir oyo na yibaki na banda ta kozongisaka ngo mwa malembe ya kopesaka pe mwa ba dona nga na ba artiste peut-être nzambe ya papa Frank Yata Doukou akolimbisa ngai. Donc bosalela ngai fiche na yoki pa koma na États-Unis en tout cas nzamba pambola bon kosalela nzambe pe so bandi yango kala suka omona jege funga maka yende patron na biso nyonso yende mutaza responsable na biso azaleka mutu malamu ndenga zalaka azali États-Unis problème zate bo sola mais il faut s'affilier quand même yango na yelime je suis venu pour ça pour ma fiche nazo ko s'enregistrer et puis lelo kutu déjà nazo tika déjà moi loko pour les artistes. Uzana na kufanda lokolo weli olingi okino kubala noki alors que oyebi na famille na biso bana basi nyonso batangaka même soko akatani me akobala apese lokumu na famille allez tellement que na kwa ko yepa mobali yango soki patron zokumisa moi c'est biloko ta bazanga valeur katula kiadi oui nous sommes benga soki chel Quel moto kene? Vraiment, kitoko kenango perte ya pamba. Allez, ok. Na courage que vraiment yokende sate ezala ka boyo kende bobo kende makambo sérieux mais oyo. Allons-y, ok. Zala kali boso na tozala pembeni te. Faut ça le commenter. Bonjour papa. Bonjour madame. Merci. Aïe pour la paiement. Oui, pour la paiement. Bon numéro dans la coffre. C'est ça le numéro. Papa, omoni osi mbongo na yo mbongo ye omoni papa lokolo oza na pareil okoki mpe tout le temps koverifie koma mbongo na nde eza kokota koma ndeni bafanatike baza kotinda tout et tout.
mais yo ça comme ça on deni ozomona teki mbule ezali likolo yango maître salana noki na banda babalisa mpo mai ezalaki te finalement wapi place étage oya komema nga na baplace oyo nga nakoma nanu te na étage kuna likolo kuna ya ye moko En Afrique. Maman! Mère! Sala, nakuti bashete mère. Nga ngasi na vérifier na chombo à partir internet. Maman, na ebi na monta. Na yeba, tata, comment fais ça mon. Toi là na yeba ba bebele, ba yiki na zo ko salaire. Ba fait le ça. Na longi nzala. Viens l'exa nga ibe, l'exa. Petit na ngai. Oh, moi mke. Dimi, mukolo kulutu. Na bia, ko tari kemba. Ni bangai. Na salaire ko so ko tari kemba te. Salaire ko na liya. Ko so to liana. Na santi na nzambo na ngai. En Afrique, non, mais en Afrique, même si vous avez une vérité, de l'Ominzala. Vérité, c'est la gueule. Mongi! Mongi! Tala! Mongi la place de Vanaga. Ah ouais, toi, toi, Fonté. Ah, V12, V12. On va pas sortir. Ah, V12. Yo benzo zo mona kane o mbule zedi likolo, tuwelisa tuzizipa basasi. Yo di kaka meri tangu kuya luba. Oli. Tata yende ngafandi nya sewana. Tika mera masanga zo meri la kaba sundire pa ya Benoît Zeko. Ma, kamata. Sala la pili, sala la pili. Sala ngolo zo sala kalukula bati mako budingini. Ye ngana sana tanyo ko perdre te. Laksanga nani obale sawa. Papa, yako laksanga obale yaka. Yaka na kufuta yo yaka. Yaka ko na laksanga. Asa wapi? Ah, yako laksanga yi. Kasi tamga na zuba na ko loba ozo sala nitika sukini. Papa, yako laksanga mbali. Boss ya nini? Oyo kazi ya ye. Ngana sana biso mobali na yo. Yeye papa, ye boss ya nini? Ye mukolo ba maso. Yo capitaine ba maso. Hein? Ye boss na. Ngana yiko saka na papa. Yo nde nani? Nga bonji la. Boss la. Bonji la. Bonji la. Boss. Ça va, boss. Boki nazo luka mobali ya mwana na ngai o. Yako lakisanga c'est quoi? Nini? Mobali o wa tezi mukumba ndiye? Ye chantier ya yo papa. Ko anatindeka bora, azaka nazo salisa kabala. Ko bazo sala kama neve. Wala ni chakre puissance ngamuko. Puissance. Kula nazaraka banji ngla. Banji. Yo mona rena butu bina moyo. Atana butu atana moyo papa la ta bien, ça boss ça me continue. Ala ta bien ya boy. Opusa papa. Ko dinga tena bamba yo na mabele ya. Papa sunyata. Pusa na wa papa. Osani na wa. Osani. Papa sum. Boni. Elvi. Bona ngashika boss. Ngana sema problème donc boy ko tiolanga na neni. Bari nous avons un motif nanga mais nazo yebiso quand même parce que déception nanga za makasi tala. Mobali nde oyo Tiens-moi nanga mukumba ke azali boss patron. Asa patron yao. Yo yebi. Yo mkolo chantier oh. Nani mkolo chantier? Boss. Papa Masumu, je m'excuse. Mon avis ba négligeaka batuté. Ndenge yo négligeaka mwana na ngai ozo benga na ye ko saboter ye pour na mwana belle vie. Mkolo chantier oh, c'est ma fille à moi. Oh!
yo kasi lelo ya zumbongo wapi ndenge ka mwana oza konéglige artiste pamba akendeki kosenregistre na structure moko babengi on afrique elakisi nini papa masomoni na vie un artiste akokufa mpe pauvreté lelo soki lelo oyo artiste ye moko alobi non nakende kosenregistre na on africa ezaka mpona baartiste comédien te comédienne te même bamusicien bokokende na bino artiste nyonso so komi na on africa baenregistre yo makambo na yo nyonso bapesi meme bakarte na bango makambo na yo nyonso papa moto akozala partout na monde soki aza na besoin tini lombongo même 10 dollars 20 dollars 30 dollars ata eza moke mais soki oke na on africa ngai mwana nga lelo oyo bato bana poto bana ngola bana bamboka nyonso soki lelo baza na besoin batila exemple mwana nga lelo batile mbongo moto aza na Luanda to moto aza na Burkina Faso partout na monde moto akotiela mwana mbongo dans exemple mona Kinshasa awa bato balingaka exemple balingaka mwana na yo aza artiste balingaka ye so bato baza 1000 moto mwa atieli $1 $1 $1 mwana okosani akose retrouver na mbongo nyonso bato na bakotiele oyo bafanatique na ye oyo basepelaka na mwana na yo belle vie batiele $1 akose retrouver lelo mwana nga soko atongi ndako mpo na nini mpona on africa eza na bafanatique ne balingaka ye partout baza na monde bazotielaka ye mbongo moke lelo ntango aketala compte na ye atali compte na monike mbongo ezebela abimisi mbongo na ye yango asomba terrain oyo abandi kotonga ndako na ye yango na papa omoni moto oyo asente mwana na yo atie mwana ozembe aza mwana mosala ya mwana na ngai aza chef. Donc si je comprends bien, donc musala ya mwana na yo yaki artiste nde epesi ye mbano boye. Voilà, grâce à on afrique atala ngai musala ya mwana na ngai kindumba bénéfice baposi mpe kulanzelani baposi kulanzelani efriensi nde moto ezo omomaka bino basi efriensi naza bonsi ya bamason naza bonsi tanga munoko na mpe biso batatiaki na congo tokoma kotamela na ave soki producteur de devoir yo seye na suka otenga merci mpena initiative bozwi soki makambo boye ezalaki me lelo oyo tokufaka pauvreté solo soki makambo initiative oyo ezalaki banda kala lelo oyo mbele totambolaka makolo te. Donc merci pena ni initiative bozwi bolemba te pe botika te soki botiki bamisumu bomamiso ekobima biso namoni tozala na problème sérieux na bino so totiki mais soki biso totika te problème so eza nde bino moko. Et puis toyebi ke public azalaka mpe na susi ya koyede artiste na ye mais akopia lelo na gauche akie na droite oyoka ekomaki te mais initiative bozwi merci mama tuka tout le monde a rabattu basalaka na bango mais oya bino eza mystique original donc lokelo msutia place wana ok siko olobi nini mpona en afrika na bafani na yo vraiment message na yo clé eza nini donc bato nyonso ya mokili parce que internet eza partout kondokama na yo te mpona ntusoki tomina Daddy Kambala yeyo Ligue des Champions business à mbongo nzeta Moïse les kamona mototé www.onafrica.com au petit kawana makambo ebimi tango kobima o tsusuki na Daddy Kambala comme kobima au pointer Daddy Kambala osombi jeton na yo okoki mpe kokerelenga mwa bisengo na compte kaka ordinateur za makambo ebele internet za makambo beta kaka bolakisaki bolinga ngai donc bato balinga ngai tosoki tomina occasion yango oyo ya bien mpe nango oyo ndenge nalobi www.onafrica.com tukobetika wana omona koma Daddy Kambala yali otie mo eloko bapesi yo mwa carte po elakisaki yo otiaki eloko na yo soko otie 100 balles carte ekomentionne kotielaki nga $100 soko otie dessin ekomentionne donc eza te ko otie mbongo na yo oyo ekokoma te na kobengo ngai yabi mutu na ngai merci namonaki
Donc voilà penda initiative eza bien bosunga pe bango po bango pe moi de konde kotaka musale kende toujours liboso. Merci na yebi ke ndenge na lobi boye lobi déjà bisengo bandi. Ponga la mesa nzambe musala ebilengi. Ah kane papa dadi a lobby donc lobby penda ke va la confiance en Afrique. Confiance ya libela na libela. Ya libela et puis ngala koza soki na zui na lobby. Na zui na lobby. Et puis na zui na bengi. Donc ezalaka bongo confiance ya libela na libela. Olebo kende ko luka ko agence moko busika. Okosa ngo même na parler. Osai na parler okotika papa ou makamto ebi comme on a l'internet quand il est. Donc voilà quoi. Confiance en moi. Merci. Bolandi papa dadi. Bossala confiance, bossala confiance en Afrique. Bossuma ba carte. Place Bozali. Bato pe bazan la possibilité bossuma ba carte té. Il y a toujours des possibilités, des moyens, il y a kokota na internet au mona espace oyo ba pesi bino bato boko ko utiliser ba carte master, boko utiliser ba carte visa na bino. Il y a conseil la continue la moto peut-être mongo et puis ba ko transférer on a compte en Afrique. Il y a toujours ces possibilités. Donc en Afrique, tu dois pas kagine masolo.